Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, bande konanga. Bienvenue na bino na chaîne na biso NSNM officiel bande konanga. Kande na biso abino makambo sur makambo, dossier sur dossier, ekoti. Donc kande na biso abino bande konanga biso te pamba pamba te. Soyez biso donc dossier ezali makambo ezali situation ezali pas possible et mati ekiti bande konanga système à tokos ka ndenge na yebisa bino na profiter moi na yebisa ba landi na biso ya sika soki eza première fois na yo kolanda NSNM officiel ko bosana kate ko s'abonner massivement bande konanga ka ta wana bo s'abonner bo profite bo cliquer ka na ngonga na notification pour qu'à chaque fois que NSNM officiel a posta vidéo ya sika ozala notifié ozanga biso te bande konanga kande na yebisa bino ke epai na biso dossier esangaka te dossier sur dossier pas na biso ezalaka kaka. Donc pour que à la prochaine ozanga bisoté, abonne-toi et surtout cliquez na ngonga na notification na système moi propre bande konanga kande na ebisa bino bande konanga dossier sur dossier awa ebebi dossier ekoti bande konanga dossier ekoti ba warrior boza wana bofanda bo matisama bafolima to solola awa toyeba ndeko na réaction ya Grâce Mbizi bandeko na ngai réaction ya Grâce Mbizi pour la polémique entre Maître Games na Fally Ipupa batu tout basi ba réagir na bango déjà etikalaki kaka ya Grâce Mbizi esikoyo ye pe alobaki avana kimia te sikoyo ye nde ayeko pour moi siko situation yende aye ko exagérer siko bandeko na ngai ngano loba ebele te kande na yebisa bino ke awa bandeko na ngai biso to créaka likambo te wala to fondaka ngo te. Donc soki toye awa na dossier bandeko na ngai tozala na ba preuve donc kala mingi te boyoka ye réaction na ye moko bandeko na ngai dossier sur dossier. Enfin, Grâce Mbizi à réagir bandeko na ngai ba warrior boza wana bo matisama ba volume toyoka Grâce Mbizi na système wa propre kandi na ebisa bino et par après biso pe totia mo analyse mais pour le moment toyoka kaka ye réaction na yenga na kotia na kolobelo côté avant que toyoka ye donc na lingi premièrement toyoka ye et par après nde na yo tia mo analyse na système moka tokos nouvelle collection ata bon solana Gims a ensemble la bango ata ba basket aboy ba send besoin utiliser bango ti Grâce Mbizi Maître Gims na c'est-à-dire polémique mikoloza comparaison ya Fally na Maître Gims mais dans tout le monde dans les réseaux sociaux Nekomoko a se présenté comme proche famille à Maître Gims koloba que ceux qui Fally Ipupa a sengi famille Tchuna Tchana na pardon te bako boycotter concert na ye à Stade de France le banini par rapport à réaction ana tout ça clair Vincent to banga batu te omoni ngande na ye na plateau no na lati basket na ngai Louis Vuitton nouvelle collection ngana ye ko banga mutu te na ye ko chérir mutu te ngana zala mosa mutu te ozo comprendre ya nde na lati na ba mium na nga boye la zala clair que Gims alobi yo banga Gims nazo poser question yo ana fisa no bora mukanda na mais ça banga Gims pas ni zala clair ko banga Gims te la poser question kango na report non mais Grâce Mbizi yo zala mamo live question zala clair mamo live ti zala clair na question na yo zala clair olobi Gims a ocha ba avocat pour ba poursuivre Fally zala clair réaction na yo ya ngana muta poa Gims a lukela nani papa na ye ba avocat parce que papa na ye ana mukanda ka inane
azwela nani papa ne ba avocat ya makasi papa na alongwa nani na mukanda ya inane akoma ta na mukanda 10 ans parce que c'est possible na ba avocat minene asala ngo pona papa na ite de fali ba oboy kite ba avocat bo moni poto te na le bien franchement ya ngo bo na poto na bien ya bo mona poto ngo oyi poto e koma pesa poto e bébé na le ba de papa we mbalo ba poto e pinza te na bien te to sola nani donc kimsa nani na poto Gimsa nani a mutu simple mutu a peu français te asa citoyen mloko a mutu no surtout ana droit ya abi boykite ce qui concerne Fally il est nani Gims c'était ta lobby cousin ya cousin ata Gims ya ba jia 12 to yebi ndenge kendaka wenge kota partout 12 kota partout to yebi nde makambo kendaka d'accord pour mutu ya loba ba makambo avec des affirmations c'est que azu code on comprend to yebi Gims a mutu normal, a peu français te, azaka citoyen. On se comprend? Ana droite, ana iloko kosate parce que il fallait un camarade à Macron. Gims a au konzande Maroc. Na Maroc ne ana li makambo loba, ana droit ko loba. Pour na Maroc ba dem sa jet privé. On est en France. Na Maroc ba pesa enda ko place afana na ba pesa ye. Ba dem sa jet privé. Et bongo na Maroc a loba na Porto pe a loba. Pays de droit. Pays de droit, ah bon ça nani ba alme manani ba logique nani na famille na ba papa na ye nanu. Ah oui, pour tout pays de droit, il a fallu camarade à Macron ya makasi. Grâce Mizi. Personnellement pour nayo, toujours on a débit à l'ikamango. Yo personnellement, aux reproché Gims Nini par rapport à la polémique oignon se bimi entre Yena Fally Poupa. Qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement grâce Mizi na analyse Nini zo sala autour ya Mambetali Gims na Fally Poupa. Vous reprochez Fally, vous reprochez Gims, vous reprochez Gims, vous reprochez Nini, vous reprochez Fally Poupa, vous reprochez Nini na polémique. Tala ngai nazala clair. Vous comprenez? À la base makamuno surtout oyo Fally a lobby ni ité, Fally a lobby ni oté. Même de comment quoi Fally na na lobby té. Vous comprenez? Même bureau moko Fally lobby té. Mais yo lobby Gims sa bande ko na yeso ke cousin na ye aye ko loba déjà. On se comprend non? Na makambo Fally a posté te, Fally a donné avis na été Fally a consulté, Fally a lobby le côté a posté pété. On se comprend. Na makambo no surtout déjà toujours comprendre déjà qui muté mabé à maître Gims. Muté mabé à Nini Gims a c'est jaloux. A jaloux a Fally pour na Nini. Pour Fally lekemi na héros. Fally lekemi na Nini. Fally uta Gims a uta ko sila kala mingi tete. Abano Gims abano yo kana souta. Na mbongo. Na mbongo. Fally leki Gims na ndako na Congo. Gims a clochard na Congo. Ana ndako te na Congo. Omo na RDC na biso na Kinshasa. Ye aza mwana yolo nga mwana kitambo magasin. Ye na yolo na ndako koko na bango. O place ya botama na 2 ans Gims a ye poto. Ndako o ya botama. O ba awa place ya botama na yolo. Nana ba vidéo. Et ça clôturé ta. Lopango mire na se. Ba telmi sa mire te me place ba bota Gims. Yo benga mutu ala sali 40 millions d'euros. Gims biloko o ya za na ngona ondime ba voiture. Na ondima. Oui, mais ndako na Maroc ite. Eza ndako na ete. Jet privé on a pi ya yete. Ndako na ndako Gims ite. Ya yete. Ya nani kasi? Ya yete ya nani? Na sana information source. Ya yete. Ndako wa bato. Jet privé pe ya bato. That's busy. Neda yo yebisanga yi. Fally na poto, Fally afana na poto, Fally afana na 92. Na babenga ngo quartier nini. Nei. C'est là, yaya. Asombinde. Mais ndakwa neye za toujours ya Fally. Omaka nengo lobby, merci. Ndakwa neye pe yaye. Fally na poto ana asombi denda kuna poto. Nanda kwa neye. Fally na 3 ndaku na poto. Mais yo zo loba Fally afanda na neye. Gims afanda wapi na poto. Abana na Maroc. Bon, ok. Ngana loba na poto. Ngaba kama Maroc na yebite. Ezaba makion. Ngana loba na poto. Ngana mwana poto. Oh. Na lobi na poto wa Gims afana ana ndaku na poto te oza sina muzolo mais yo yebi a Fally na neyi kasi Gims afanda ka wapi na poto na quartier nini as ozolo bango po Gims azangi mo so balupango so mandaku to neni mais Gims ana ndaku na poto te c'est un millionnaire hein yaya azala millionnaire ou pas ba yeba millionnaire na bandako ana ndaku na poto te
na Kinshasa soki aza na Kinshasa avandaka epai ya Fally alalaka epai ya Fally na Kinshasa video eza na TikTok tu consegues ça oloba metala video yango na ndako Fally video yango oyo Kasi Mbizi beta kota video yango video awa ndako Fally bazobina Gimsa obina alia munganza jour oyo alia munganza bazweli yango na chasse batire na munduki tya munganza presa ya fresh alia munganza omoni Gimsa tokosenga ye makambo mosusu te tokosenga jour akendaki na ndako Fally Gimsa okozongisa biloko oliaki munganza oyo oliaki munganza okozongisa munganza oyo olia na ndako Fally ozo reprocher Gimsi nini aza hypocrite Fally a camarade à Gims te likupoka Fally obeta double star de France oh Gims na carrière ne mobimba azala na poto particular Stade de France te Stade de France ezala ekuna banda kala abeta il passe oh abeta on déjà na lobby double oh yaya ko beta na Italie ngana loba makamo biso to loba makamo double Stade de France ou pas ngana loba makamo abeta upanga Italie ngana loba double Stade de France ezala wana depuis kalati ataki date pourquoi Bande onangaka nde na bandolo ba j'espère trop bien que biso tout toyoki grâce Mbizi réaction à grâce Mbizi topona ya lobi maître James aza na pactata moko te ya kosala ke soki ye ake ko Fally Ipupa ke plutôt kosenga pardon te epai na bango pa ya juna danada concert na ye kozala na problème donc aza na impact ata moko te selon me grâce Mbizi alobi soki ye aza mokolo abimoni ke aza mwa mokolo aza mwana titre mo boye na poto kuna na France alukela papa na ye avocat ya makasi parce que ye tu papa na ye tu aza ta na nani ya malonga te na mukanda malonga te mukanda na ye ezaka mpona inane donc soki amimoni ke aza makasi alukela frère premièrement papa na ye avocat et puis nde akoya koloba ce qui concerne Fally Ipupa alobi ke Fally Ipupa wana ye moko président ya France camarade ya Fally Ipupa donc tolonga maloba wana na mutu parce que eza na impact te pe ekoti kosalema te wana réaction grâce Mbizi bandeko na ngai naoyebisa bino kaka ndenge na bando oyebisa bino ke ebebe awa sikoyo ebebe j'espère très bien ke bino to boyoki ke makasi moto epeli sikoyo baréaction ya bato mosusu babandolo bamesi kwa grâce Mbizi apelisi moto bandeko na ngai pas possible ya kandi na bisa bino ke biso totia mwa analyse na biso na sika na suka plutôt sikoyo totia mwa analyse concernant maloba ya grâce Mbizi concernant bapolémique wana kandi naoyebisa bino bapolémique wana bandeko na ngai eza bapolémique eza mata kaka boye ezokita eza nyi motu na makolo ozo comprendre parce que bapolémique wana tomoni ata Maître Gims na émission moko te atelemi wana kenga boye na boye Fally Ipupa obe tomoni Fally Ipupa te atelemi na émission bia tiata na statut au story na ye ok boye na boye Maître Gims a jalousie nga biloko wana tomona ngo ezo circuler ka na ba internet donc tolongola biloko wana mutu bandeko na nga toza concentré dans quelques mois Fally Ipupa aza na ba concentration na ye dans quelques mois aza na double Stade de France eza eloko ya moke te aza na 80,000 personnes ya kobato oyo akoprester devant 80,000 personnes donc il faut azala concentré na concentration il faut ebanda awa ekobandaka mwa ya me teke il faut ebanda kaka na janvier ti jusqu'au mai jusqu'au jour J et puis asali concert na eza jour moko te eza double Stade donc eza 2 jours ezali moko et puis annoncer date ya mosusu donc il faut azala concentré bandeko na ngai
biloko wana ezocircule kaka na bareseau emati ekiti tomoni ata réaction ya ye te obi ya Maître Gims te tozomona kaka bato balobaloba ebele emati ekiti me réaction ya bato baolobela tomona bango te tolongola distraction wana totikala ye moegle concentration aza concentré na bastade na ye aza nango aluka mwa elo akosala nini akosala poke likambo tu eleka propre bandeko na ngaka nde nayebisa bino de la même façon aussi côté ya Gims azala concentré na biloko asalaka bandeko na ngai ya en tout cas merci beaucoup bandeko na ngai tokomi na biso na suka. Merci beaucoup pour nous attendre à Bino Kolanda Biso, Inès NM officiel. C'est un grand plaisir pour nous. Et surtout, je vais vous prier de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, vous cliquez la notification pour que à chaque fois, Inès NM Fokotiaka vidéo ya sika, osala surtout notifier bande kolanga na système moko ya Tokos. Hein? Car na ebisa Bino. Merci encore une fois pour la soit temps bino kolanda biso na système moko ya propre na système moko ya Tokos. Makasi, ciao, bye et à la prochaine.